Edingo a okota na kamba fanfare ezobeta bato na simane sko zo axe donc ndiom to ke kana ring ya oke bitumba le ye dia zo kota na banembo fanfare ko makile fanfare ko makile la fanfare ah début de ça on a la caleçon noire na la taka la kati ye Edingo za ra début ve on a la caleçon mwindo na ola taka Edingo to mona kaka pa walesa afukami et après baptême pas walesa to monate délivrance pas walesa to monate to monaka image nga yaka peut-être est-ce que muta kota en église malamonga koti malamongo papa ngana ye na yo tika masumu na yo tika mabe non peut-être Edingwe to mona ya kenda pa walesa Edingwe akenda pa walesa ke atiki kisi apesi ba kisi ne pa walesa ke awsa su makambo wana te to nga siko na linga na yeba o wana bande ko sala to o ya sala pa walesa ezalaki base to ezalaki nini muto soka jui batem il faut chanter na combo oui o mena combo Edingwa ya Jacques ba o papa Jacques ba comment bien azai susu Edingo muto ngengeta komi papa Jacques wana ba komi na bango mais comme nga Edingo mutu moka bimaka lo nenge wina botolo sentir wana kana sapo ba lo balega ka ke wi mutu moka bimaka kawa mutu moka bimaka Edingo ndoko bandi procédure ya délivrance commission ngoti na suka soki ezalaka 1 mois na kamba asala penda 1 mois na kamba asala délivrance soki baloba kata suki yedi kata suki peut-être suki ana pesa na on est le côté image bon voilà pesa ngo problème pour même Edingo wana azalaki pa walesa et même Edingo wana aye epai ya bataki mbangiste donc comme si ezala ngo ba 20 comme si eza Edingo akomi ko sakana na ye na ba pasteur a Congo sakana ebike mutu o ayaka na ayeko luka délivrance il faut kutana na pasteur bango mibale asola na pasteur ayebisa pasteur ba secret na ye ba mabe na ye o ya sala et pasteur akoyoka ngo nzambe akorienter pasteur pour asala prière ezaki na miso batu boye ba jeu Edingo zo sala na afuka mimba moko tomboli maboko quelque part quand on ba Edingo a coopérer na ba pasteur ngo na yebite na mona na ba groupe de prière to sola pena Edingo lobake oui akei et pas walesa to mona délivrance non au moins que ça pas fanti nani Edingo chanter aba na ko kata suki alors la aba na ko kata suki au moins avant amela maya kamba wana et c'est nga kata na suki wana si pour suki wana elle qui sera déjà qui yeboka lobango déjà que oui suki yo nga ya ezala ka suki na banini ezala ni suko même suki wana zanango ya wana azo mela ngo maya kamba donc soki Edingo azo tambola pona aluka lobiko nzamba kumisanga eza bien et ça la biso bien ndeko linga Edingo tika ne bakisi non bon mtakisi za mutu malamu te batuto ko sala bakisi foko na bino ba journaliste boza awa na bino ba manager boza na mboka oyo bino ba ya awa kute yeba na ba manager na ba bakisi so bo sala wana Edingo ebongwana tika bizaleli mabe loba Edingo on va la torture loba Edingo tika Salut fidèles chers internautes, je sais que vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. C'est moi votre humble servante Marlène la Tortura, autrement dit Maman Pasteur. Un grand merci Nabino, nous sommes abonnés Nabiso ya Idéologie TV. Vous continuez à s'abonner massivement na site Nabiso Idéologie TV de mon papouche David Ewembe, papa formateur, Nengamo Nabengake, coach de moi Libenge, coachinga comme il faut. Merci beaucoup Nabino, nous surtout équipe technique ya Idéologie TV. Merci aussi à mon papouche selon mon cœur Babi, là où dépose la confiance de Marlène la Tortura. Brandy Mwanza des prix Paris, des gros bisous nayo. Zalana Marlène la Tortura pour et ça la bien. Et pourquoi pas à ma copine chez Babi, on a collabo de moi-même. Babi lit pas ça, bah ça va fossette. Stéphie Kala, ouais.
ma copine, tous à la Zalara, tu peux donc, et joyeux anniversaire à toi, Patrick Maché, babi Moubala Kota ba épice, donc Idéologie TV, mais oh, ils ont biso, ba fête, na ba fête, donc, to bani na Patrick Maché, à bientôt la bébé Davinel, Idéologie TV, une année, Marlin la tortura le 25 mai, azo fêté anniversaire, donc, bon, Zalara, na Idéologie TV, pour babi, moi, oh, ils ont biso, papouche David, Wembe, azana charge, à ma charge, à ma kilo, na biso, nyonso, pour, to pesa ma cam, voilà, toza a pour na, to le belalelo, naza, na invité nanga sur le plateau o ezo circuler na ba réseaux sociaux par rapport ya Katia na biso Edingwe moto na ngenge o biso surtout oyebi asala ba démonstration ya ndenge na ba combat na ye donc apanza batu mabumu amela ba makila amela batu ba michopo donc si bitumaka ka boye to moni na kati ya kamba ye na madame na ye ya kofukama Edingwe ya kolela. Je ne sais pas si tu as tout la masse, il paraît que Atikinyo surtout a quelque déposé en haut et pas papa Simon Kimbang. Voilà. Nazanga à mon côté, je suis là avec mon invité, je suis avec David Ewembe. Le Londenaye, tout ça la analyse concernant tout bela ya Edingwe motona ngenge na yende mtuto ko débattre na yende mtuto zo panzela bino le long teke boyo kapé bino moko bo sentir so qui pena donc tozo linga to comprendre vraiment si c'est vrai Edingwe atiki bakisi. Si c'est vrai, Edingwe a bongoli motema ou soit azaka na posa a créé buzz, Tony pour tous comprendre pour ils ont circulé trop donc ils image mon côté mais ils ont plusieurs images où ils ont circulé à Kena Kamba, Azo Melabamai et tout là voilà. Je suis là avec David Ewembe, Idéologie TV. Bonne tarde. Bonne tarde Marlène la tortura, autrement dit maman pasteur. Ah oui. Donc merci beaucoup na batutu walinga David Ewembe donc moi j'aime mon botsara na émission ya Idéologie TV moi partager moi commenter ko botsara wana pena donc et ça la rabiso bien donc tozo continuer pour tout ça la rara musala ndenge bino bolingara. Ah oui. Papa Vitesse bonne santé. Ya papa Vitesse naza bien achana na génome makoto do balingara mingi ngabenganga David Ewembe Vitesse donc esukara Vitesse pena. Yeah. Voilà David Ewembe Vitesse dans le lot pilote anatomique na ko solo la mumking na préféré to solo bisodé par rapport ya makambo to zomo nizo circuler na ba réseaux sociaux pona Edingwe moto na ngenge na kamba Edingwe akeko tika masumu na Edingwe azolela ke o papa na bunda na batu nyonso mais na beta batu mais yo na koki ko beta ote donc to comprendre vraiment phénomène wana te est-ce que eza buzz to atiki penza makambo na wana obiso surtout to yebi keza kisi selon David Ewembe. Marlène la tortura. Oui. Ngana lingana yeba combien de fois Edingwe a otika masumu. To combien de fois Edingwe a robongwana. Déjà ça en plusieurs fois. Combien de fois? Edingwe to mona ya kenda pa walesa. Edingwe akenda pa walesa ke atiki kisi apesi ba kisi ne pa walesa ke ausa su makambo wana te. Nga siko na lingana yeba o wana bande ko sala to o ya sala pa walesa ezalaki base to ezalaki nini Edingwe azolinga mbrouiller batu to azolinga sala nini. Non, peut-être il y a tout on dépend à sali confession mon au alors pena sincèrement. Mais tout on appelle ça confession. Il y a tout on appelle ça c'est rien na li même nyo so bena baloba na lingala bakanda. Il y a tout on dépend à azole la avec devant walesa pe mon côté Edingwe kena madame akeku devant walesa pe Edingwe a sala même geste wana ya refukama tata ngamona na yo na ye. Non, peut-être on est qui bezia tout on dépend ça que non atiki masumu pa lobi penage na yeye na mikumba nanga na yeko déposer a meminyo son enkamba to me kapé un peu comprendre non ngana zolo baboy ya liboso ba mo o employé siko Edingwe lobango déjà ayena mikumba na ye ayena bakisi na ye aye kotika wana pa walesa sikoto lobani o ya walesa zaki lokuta. Pour même Edingwe wana azalaki pa walesa et même Edingwe wana aye et pas ya bataki mbangiste. Donc comme si eza nango ba vanti comme si eza Edingwe akomi ko sakana na ye na ba passer à Congo. Ko soit ba passer à Congo bazaka na bango na bazana kibonzambe te. Non peut-être à comprendre que Kimbangu selon Bakimbangi sende balobaka que non nzambe abayindo ye pas comprendre que non nzambe na Simon Kimbangu yango akei toro penda que sincèrement ko déposer ba masumu na nyonso eza logique te eza logique te to koki ko kota na pensée ya
ya edingo ete mais ba acte na yinde o biso to lobele oui tolobela makambo oyo eza na moto ya edingo te to oyo eza na kati ya motema nete mais tozolobela non baefe na ye oyo asalaka oyo biso tomonaka tofandaka tomonaka edingo alobi atiki kisi papa kisi yango yasalaka kaka bana matete bayimaka maoloba ponga mpe na mwana matete donc bana matete mingi oyo baza mwana mike wana baokendaka pa edingo bazwaka mwana biloko ya mike kaka pa ve wana alobaki ke wi atika kisi tofandi tomoni ake pa walesa pas walé ça lobi atiki depuis qu'il n'a pas walé ça til les autres ba 2 ou 3 ans hein ba 2 ou 3 ans quand même dingwana donc à quel sous pas père wana à quel sous pas père spirituel ya ba donc tozo comprendre te ngapo na ngana ebi ke oui edingwa za fantirier selon David Wembe edingwa a créé ba edingwa zo créer ba base donc edingwa zo créer par rapport à quoi succès si là avec sous na actualité te yanga zo luka créer makampo azonga na actualité ya za makambo actualité te edingwa ko ko sala likambo batu batana ba YouTube akopera na batu na ye batsango na ba chaîne na bango po bazo ba mike bakatela ye okay edingo elo ko mosala ye pe ndako makopi ndenge to yebaka ndenge oui YouTube efutaka bese efutaka ya mwana edingo ko mako sala ngo par rapport soki to landeli makambo ya ko na yebi tene na mona na ba groupe de prière to sola pena edingo lobake oui akei et pas walesa to mona délivrance non au moins que ça pas fanti edingwe na église à walesa to mona place ba sala délivrance te mais to mona ka place ayo otika biloko po o mona ga wi ba jona ba sala ka ba buzo ba bosa ba makambo oyo ezo sepelisa bango moko edingwe azo sala ba filmer edingwe azo créer ba base edingwe aligné comme si tellement azalaka de champion d'Afrique to champion national na niveau Congo wana alinga ko ma champion na makambo nyonso na makambo buzoba na makambo ba pasteur na makambo soke ba nani donc edingo lingi kombo na ye ezalaka kaka pendant na baptême c'est que il faut oyana avant comme na délivrance o za début to moni akoti na madame ya kofuka maketi liboso ya responsable na bango ya kibango to zana wana est-ce que muta kota na église mbala moko akoti mbala moko papa ngana ye na yo tika masumu na yo tika mabe non peut-être omoni ngana na fanda ka mo trop na ba pasteur na yimo makambo mingi na yebike mutu o ayaka na ayeko luka délivrance il faut kutana na pasteur bango mibale asola na pasteur ayebisa pasteur ba secret na ye ba mabe na ye o ya sala et pasteur akoyokango nzambe akorienter pasteur pour asala prière ezaki na miso batu boye ba jeu edingo zo sala na afuka mimba moko tomboli maboko quelque part quand ba edingo a coopérer na ba pasteur ngo po soki ekomi koleka lelo lobi azo kenda ko chanzara ba église azo chanzara ba doctrine po a changer de place a utake pa place liboso oya kende ko tika masumu na ye et pas walesa doctrine mususu akoti kimbangiste wana kuna éviter oui parce que ezaba doctrine différent si to yo mona edingwa ke islam tolo bana loko moko est-ce que edingwe tango akendaki epai ya walesa akendaki ko za délivrance akendaki ko sambela pa walesa des choses différentes pour ceux qui une église oye ba délivrer yo il faut tika l'église ana faut ba no sambela l'église wana ti ozwa baptême voilà nini edingwe to mona kaka pa walesa afukami et après baptême pas walesa to monate délivrance pas walesa to monate to monaka image nga yaka peut-être aboya na e délivrance na e les campus délivrance na a coulisse ma yaki église bolobi ke atiki masumu atiki mabe wana bozaki na posa bolakisa biso wana eza buzoba akena na nini o na kimbangiste akoti yena mwasi na ye ya tomboli maboko papa nga mwana yo nuseke batu baye nga na boma limbisa ezalaka bumote tubeta na église catholique tubela na église catholique ezalaka wana akache na ye moko yo moko na sango edingo ozosala na ezalaka te qui vous a dit que mai kaka soko meli yango fo bakango photo eloko sikoyo nga na lingai nayeba premier jour na oya kotaki tanga yaki atombolaki maboko na madame na ye papa na tiki masumu c'est là mais makambo o edingo azosala ezolakisa ke
na yebite soit edingwe azolinga asalela bango base o bango ba yebite bango mo sala ça o ngana ko lo balem so ngwana donc edingwe asala donc alinga edingwe créer base na yemoko oyo papa wana batu oyo baba c'est na posta pe batie moi mike toloba e ko na pe o boka du jona soka katele paquet radio so koti na ndako wana pe na kamba kuno koti jona so esenga pe so mbongo o bongi par rapport à l'église qui mangise père wana soka le ba kabela yo o bongi lemsu edingwe amenya na ba cadre moko we po so que ezana genre ya ko luka elongi na nzambe koluka elongi na nzambe lobi te kaka il faut marler na mona ngana bongwani te na kolakiswa mote na ba comportement ba action ngana ko se ponga na bana ko poser yango ego senga ke batu ba yeba David a changé mais mingi toloba nani edingwe changé abana na ko kata suki alors la abana ko kata suki omoni avant amela maya kamba wana esenga ya kata na suki wana si pour suki wana elle a qui sera déjà qui yeboka lobango déjà que oui suki yo nga ya ezala ka suki na banini ezala ni suko même suki wana zanango ya wana azomela ngo maya kamba donc comme si edingwe azolinga akomelo ko moko boy oyo biso suko ba mbiaka to fandi beto tala bi film aussi total ango oui bipende suka edingwa ki n'a pas walesa na même suki même comportement babuzo bana nyonso donc soki asala ngo pe su tour oyo kanda za bongo to mona ngo oui ezana ngo ka base voilà ya edingwe maloba ya David Ewembe papa vitesse alobi ezana ngo ka base bon pont to comprendre nga moko pena na zo comprendre que ye edinda zana talaka auluka ba base na donc auti na ki quartier asali ba makamia ba c'est pas akota théâtre akeke na théâtre asali ba théâtre esimbi te skoto yeko mona yeke atiki masumu atiki mabe atiki bakisi akena akamba to yebite ye edingwe tika penza mabe na masumu na ndenga bosolo pe pour ça lango eza nango na importance mote face ça lango devant la télé batu ba comprendre que edingwa kende ko melama ya kamba pour place okenda ko sala mabe ba masumu to zala raté to komine ko sa ba kisi na ye place okenda ba ndenga kota ba loge na biso to zala raté mais pour otika il faut mokili mobimbe comprendre que edingwa melama ya kamba eza en sens mote lobi nango David Ewembe banana on a suki longola na openda suki wana tika mutuno normal là peut-être ko kiko mega ko convaincre batu moi muke Marlène ngana yebi na bebi c'est belé muto soki avant non ezara soit avant ou après muto soka jouer baptême il faut chanter na combo oui o mena combo edingwa ya Jacques ba oye papa Jacques ba comment bien azai susu edingo mutango ngengeta komi papa Jacques wana ba komi na bango mais comme nga edingwe mutu moka bimara lo nege wina botolo senti wana kana sapo balo balega ka ke wi mutu moka bimara kawa mutu moka bimara ofisto mukendi afani bena bino te nga pete maza muluba na mama na zo botola edingwe senti wana oyo bandenga otumboka na zo souhaita ngoti ki ya edi na posa na ngeza nini edingwe soki abongwani si réellement soka bongwani atika na réseaux sociaux ezaki na important ya kokende balakisa batu nyonso ke oui edingwe aye kamba edingwe ye moka fuka mitata mwana yo non peut-être sala mon à comprendre que lobby ko eza pena na kamba tala lobby abeta monde entier mais les seuls mutu oya ko beta te lobby ko eza na kamba eza problème te mais est-ce que edingwe ake penda kozwa lobiko yango leza problème pas walesa alobaki na ye koluka pasteur walesa natika bakisi na ngate alobaki bongo te alobaki mba moko na ye kotika o même mutu oza ko affirmer mba moko c'est ko yebika oui oyo aza na capacité ko lekanga ndenge walesa amona yeke oui edingwa meki ya kokite edingwa te mona meki muto na kokite donc c'est que muto oyo aza capable ngana akotanga loboko bakisi na ngesila yango na to mona ki akendaki pa walesa siko soki pa walesa lobaki ke atiki bakisi et pas ya bataki mbangisa lo bati ayo pesa ayo tika nini
médicament nous te sentido et ça le sens c'est de le portugais donc ceux qui connaissent le bago tikikisi et siko awa le tikikisi c'est que kono kosi biso mais ma pe tant mususu tant ba jour mususu Rolanda au monde pe suzuki awuluka su passer mususu na ebite so ok na bima pas apôtre Manito pas apôtre Omer ake tikela bango pe su kuna na monique oui a beaucoup kingate pour exactement sens té azotambola pa lukaka lobiko na yo comment peut-être azotambola ba place nyonso ta kenda azwa na ye lobiko te azotambola azoluka sikoyo lobiko na ye sincèrement donc aza pena na posa atika yango azotambola aomeka ba chance soki omoni eza nini biso oyo toyebi nde toyokaka usa naloba biso oyo toyebi ke via bakisi eza via mabe biso nyonso tokana posa edingwe soki azalaka moto bakisi atika kisi donc soki edingwe azotambola mpona aluka lobiko nzambe akumisama eza bien esala biso bien ndekolingaka edingwe atika ne bakisi non bon moto akisi aza moto malamu te bato to bosalaka kisi fokop na bino bajournaliste boza awa na bino bamanager bozalaka na mboka oyo bino akute yebana nango bamanager na bakisi nyonso bosala wana ba DJ na ba manager na Luanda utu cop ngakosi na bimisa bongo ba DJ na sale mission na Lauriane Kaya moi si Nzambe là je te salue ma copine ma Lauriane Kaya loba akosate edingwe bongwana tika bizaleli mabe loba edingwe on va la tortilla loba edingwe tika loba edingwe tika bizaleli mabe non te omoni eza nini eza makamususu bato bakokota ngo te wana eza vie privée ya edingo bato na bacomprendre ngai je dois makoto donc tozakazaka na monde mingi donc bato bazomona loka ndesi soki bato bazoloba mabe mpona edingwe non te bazoloba mabe mpona edingwe te baza na posa kaka ke wi edingwe abongwana ya ndesi biso nde tofandeli yango boye omoyile mosusu soki batia yango na bafacebook te bapubliaka yango te tonga toloba ngo te normalement sikoyo tellement de ba publier ngo wana comme sous vie privée na bango te pour biso auto le bela o internet comme na biso ngwana ah oui comme donc ba tia ngo wana yango le comme na biso yango no so ko tozo le bela makambo o biso do moni ngalo tozaki na kamba te normalement to moni o ba afficher na Facebook na ba réseaux sociaux ba bloma bongo et ça li passi to bani siko ko analyser ngo et ça li passi edingwe akotika kisi combien de fois bakesu siko to motu na ngwana edingwe akotika kisi combien de fois edingwe akokende pa ba passer combien de fois est-ce que azokosa ba pasteur to ba pasteur ne ko akosa peut-être ba pasteur na ba kosi à comprendre que non vérité ça na on pena na église kimbangiste a yesko pena tour au corps et âme na esprit a eko déposer surtout mais par rapport à la tortura edingwe ndeko bandi procédure ya délivrance commission ngoti na suka soki ezalaka 1 mois na kamba asala pena 1 mois na kamba asala délivrance soki baloba kata suki yedi kata suki peut-être suki ana pesa na on eloko te image bon voilà pesa ngo problème te mais ezaka nini soki ekosenga edingwe aleka na délivrance asala yango mais comme si pena l'église wana ba délivrance ezalaka penza te tobika ba délivrance na ba église wana bango mingi ezalaka na ba kinzambi na ba groupe de prière donc mona kapena lobi na ba kani yo ba fini yo ndenge mwana na Stefi basala ye délivrance na bakota ba palanka luma bongo Stefi na nwana Kalao soki kalao la fraîcheur kalao ale kapena na délivrance nde na yoka ya donc bajara ba délivrance o ba Stefi bazwa et dingwe pe azwa délivrance a bongo donc ce que c'est 1 mois et dingwe na fuka mama azwa séance nango et ko sala bien que ayara negara amelima et plus bon na ko contredire bango te pour ezango na sens te komba yesu legi nyonso komba yesu legi mai komba yesu legi mabele komba yesu legi kokana na ngote donc et ça komba comparer na ngote no te mai ya lobiko no te mai ya lobiko ezate en plus c'est là mon na bakisa David Wembe
délivrance il y a solo ils ont la confession intime donc yo moko pendo confesser on comprend que aux huit décision natiki mabe natiki masumu ya mwana so décision wana sincèrement te attaque atamboli na l'église 1000 asilisi l'église nyo surtout ya Kinshasa ata un monde entier soki edingwe ye moko no asali récompense ya ye moko sincèrement te nyo sa sala ni za na ka ba base toyoka ngana na lobake lo morawa ngana fandi trona ba pasteur nazalaka trona bango na yoka ba pasteur ba lobaka oui oh moto aye a continuer église na eloko mususu eloko na ye kindoki na ye atiki libanda a continuer l'église mutakala edingwe soki akotaki na kamba atiki kisine libanda pesa pamba edingwe soki akoti na kamba na kisi na ye na makamune nyonso aye ko déposer yango papa nga mwana yo Nzamba na posa na biso tu nkola na posa to zonga pena edingwe taka pasteur aza siko pasteur edingwe pasteur mbinga pasteur yanke aye edingwe akota na kamba fanfa rezobeta batu na simanesco zo axe donc ndiom to keka na ringa oke bitumba ye idi azo kota na banembo fanfa ko makiye fanfa ko makiye la fanfa Depuis que ça, on a été la caleçon noire, on a la tarakati. Il y a dit, on a évité. On a dit la caleçon mouine, on a la tara. Tant qu'on a kamba, pour les caleçons noirs. Donc, caleçon noire, on a ce que Zalaki, c'est que Pessari Maramou. Donc, là, on a demandé télémagie. Donc, eux, ils allaient bien. Il y a dit. Bon wana toujours fait la pété yo bon wana tellement yo comme même ça na makambo wana toujours bon de les péter mais tellement yo comme la ki sabiso que oui ya zo bon wana ya ngana biso pe to beti c'était na place wana vie dit vela nga matete bon wana ya solo tout penda bon wana ya solo kacha mo pe comme si et puis ça peut moi makambo te par rapport au pays à HV non par rapport à R na time ve kacha ngope pona yo bon au titre monene oyo zo ya mwana etake champion du Congo ozaka nango to tikelo na titre na kufano na ngo mais tika ndeka kachi aleka na nzela bien ve ya bon mwana et osala bien ve sera bon mwani donc ve bon mwana tika bizali mabe. Voilà, donc comme vraiment na souka ya émission na biso donc nazo pe c'est pas David Wembe papa vitesse ba dédicace na ye et conseil ni na koki ko pesa ya edingwe nanu avant to kena ba dédicace David Wembe conseil ni yo ko pesa ya so Marlène a insisté na pesa conseil ya edi kokosa ba fidèle ya Kimbangi c'était ah oui soko bongwana ya solo ndenge Stéphie Kalawa bongwana ndenge Sarah Chanda bongwana ndenge Fisto Mukendi abongwana ndenge Belleville Mama Bonheur soki po bongwana ndenge solo sala ngobongo